Voilà ce parti, très chers internautes Balandia Congo Live Télévision, vous nous suivez de partout, de la France, de la Belgique, des États-Unis, de la Grande-Bretagne. Merci pour la remarque, Nabino, suggestion, Nabino, oui, permettra Bisoto la toi informer Nabino de plus en plus. Alors le lieu au monde à cadre, il y a FDC et allié, Azali Monamboka, Azali analyste politique, Toko Beta Masolo et Mboka, Toko Beta P, Lisolo et Nyungu Nyungu Zakulekana FDC allié entre Modeste Bati Lukwebo na bateau yo au Nenenkulu Azako Kamba parce que Nenenkulu pas reconnu le là l'une des figures il y a FDC et allié. Alors Robert appelle solo il y a un an et alternance Boebi Bokotala Nabilili FCC Nakash ba membre gouvernement wana ba outi bongo ko lancer ba activité à commémorer un an et alternance pacifique et démocratique au pouvoir parce que ba lobi pona bango ezambala liboso tout le monde en Afrique centrale mokondia mboka moko atikeli muninga flambeau pe muninga wana aza vivant aza komona ba action oyo successeur na aza ko sala sur terrain et toko simba pe makambo musu ya politique mwana mboka Chris Mukendi, bonjour et bienvenue. Merci Ndeko. Alors, to banana na lisolo ya bino lisolo ya FDC et allié to landa ki mikolele ki ministère ya intérieur et reconnaîtra qui FDC allié aux alliés dirigés par Modeste Bahati Lukwebo et tozalaki surpris dernièrement à travers les médias que commission PAJ il y a Assemblée nationale où ils ont dirigé penza na bato mayele bato ya Boania banako reconnaître bongo FDC et allié à nonon ya Nenenkulu où kozala désormais représenté par monsieur honorable député national Hassani au détriment, en défaveur, il y a Adel Kanina, mon amboka Chris. Comment expliquez-vous ce Nabenao imbroglio? Ndeko ezali pasi mingi na état de droit auto koti lelo to vivre ba pratique o ya passé. Oyebi ba pratique a passé ngo ezali nini? Il y a dédoubler ma parti politique à bateau baza d'accord té na monsieur Kabila. Tout le monde qui yango basala ki yango na bandeko ya Arc ba panza parti Olivier Kamitatu basala ki yango na parti ya ndeko Pierre Lumbi ba panza MSR na parce que zaki d'accord na bango té. Mais les lots toza na 2019 alternance démocratique et salami na kati ya mboka. Les lots mokonzi asika kombo na ye Félix Antoine Tshisekedi. O azali ko prôner état de droit. Na état de droit, il koloba que mibeko ya mboka ba texte o eza ko régir ba organisation nyoso ezalaka bongo respecté. Mais kasi tomoni bandeko na biso o ya majorité o ya kalawana o ya monsieur Kabila o bazongi sur l'Assemblée nationale na lolengo bino boyebi bazongeli wana. Ba même sur la pratique oya mabe wana ya kala na kati ya mboka alors que bato nyonso bazali ko luka elan ya sika ko kende liboso espérer na état de droit ya malamu bango bazali su kozongisa mboka na biso sima na ba pratique oya mabe yango biso ba ndeko ya FDCA to telemeli yango décision oyo ezwami na kati ya Assemblée nationale à travers commission PAJ. Ezali décision où ezali kokende à l'encontre de la vérité. Ezali décision où ezali kokende à l'encontre même il y a décision où izomaki na ministère ya intérieur où ezali compétent pour reconnaître ba parti politique où ils a identifié. Ozomona. Donc ba meki ko dédoubler yango ba kokite yango ba libasa na kati ya assemblée nationale. Ils ont déjà dédoublé ba kokite ne ils ont déjà dédoublé. Dédoublement ya solo et ça la makana niveau ya ministère ya intérieur. Ba créer parti politique à Sika. Mais ça l'amité. Le roi Bakoki Koko Matikunate, ba moni que ministre intérieur Azaounaza Makasi Mingi, ba saleli majorité bazana na kati Assemblée nationale pour na ko buka koluka ko sala mabe na Modeste Bahati po alobaki non na FCC. Alobaki non na dictature. Alobaki non na makambo mabe bande ko sala makuna alingaki ko instaurer démocratie na kati FCC. Bango ba se plaki bongo te balobi, il faut Bahati akufa politiquement.
bani ko ka soli sola parti politique ya batité ba bandi ko sala nini ko débaucher ko benga ba député na mopanzi ko corrompre bango ko pesa bango ba mbongo ko pesa bango ba promesse à lokuta to comme ça bino ba ministre ba chef ba entreprise nyoso wana pona baluka ko s'isoler na boneste bati lukwebo ba bebi sa parti politique na ye ozomona yango biso to lobby lokola Assemblée nationale na commission PAJ o ezala ki ba organe ya Assemblée nationale ko pesa droit ya solo ba koki ko sala yango te à cause des intérêts politiques na motema mabe biso to lobby et justice est indépendante to saisir justice pour que justice a ko repère sa décision naé liboso la décision de justice Assemblée nationale a ko s'incliner bongonde bitumba to lobby et silité tozo keneti na niveau de justice to ke na likambo o tina suka to eba parti politique au AFDC ezalaka ya nani nenen kulu obino boyo boya lobby ya tango élection to salama ministre du travail prévoyance sociale il y a 5 mois moto ba ikombo na Congo azate il y a 3 mois 4 mois na Congo awa moto ba ikombo nenen kulu azate ozomona bato musuko ba ibete ti lelo batulaka nenen kulu nga zanani wana ezali bato yo FCC za ko fabriquer pona koluka ko bebisa climat politique na kati ya mboka ko bebisa sérénité à ba travaux na kati ya Assemblée nationale. Moi na Chris Mukendi. Ozomona te que tout ce qui se passe aujourd'hui est provoqué par Modeste Obati moko parce que to landaka na ba vidéo ba bilili eleki que a engagé qui a s'engagé qui a signé qui loyauté et fidélité na Joseph Kabila. Na Front commun pour le Congo. Ce qui voudrait dire que Bahati devait obtempérer à tous ceux qui se décidaient na Front commun pour le Congo. Aujourd'hui, le fait qu'il y a Boya, décision Moko, c'est comme un rebelle. Au moment où soki ba serment o esala makamoko la libala. Batonyo so ba respecter yango mais ba divorce ezala raté. Mokola libala, moi ça le ba gérer fidélité, à gérer loyauté na mobali na ye. Mais quand c'est un bazar otambola, so amoni que moi ça comme adultère. Moi ça ko tsamibali musuna kati ndako donc yo lokola lobaki fidélité donc okufa na okaka bolwa moi si akomine na makambo susu elingo loba nini elingo loba que ba engagement politique ba bazwaka ezalaka valable kaka tango ba parti nyoso mibale bazali ko respecter engagement bazwaki ozomona soki yo na ngambo na yo engagement toujours respecter le sous-souté au sein ngara zara loyal nayo nazala fidèle nayo yango salamaki na kati ya FCC engagement ni to lokoso ya Modeste Obati lukwebo Franck Omeza déjà na candidat président à Sénat na iba bimisi déjà mais yo linga kolia oyebi na kati ya FCC eza ba parti politique ebele ezala rapport de force au même temps gouvernement bimi ba muso bimba ministre te pour anine ba parti politique bi ministre de pour la nini pour la poids politique ba yata na député mon côté ba msu ba bimi ba ministre ba vice ministre pour na ba okeli ba monta mususu mawa au nom ya solidarité ba bimi si bango osomona donc eza makambo ya poids politique débat e bandaki wapi débat e bandaki na ba poste politique ezalaka jeu d'intérêt même si finalité nango ezalaka pour la population mais ba acteur politique nyoso ba travailler pour l'intérêt politique ya ba mangomba na bango aussi longtemps que au moni ba intérêt lingomba na ezali garantie oui ko ba décision pe mosusu oui que déjà tant baza ko former ba institution premier ministre abimaki na lingomba ya PPRD Modeste Bahati a se proposa qui mais balobi te yote bazui PPRD parce que PPRD est la première force politique dans la FCC. Mais deuxième force politique dans la FCC est nani. Deuxième force politique dans la FCC est Zalaki AFDC a Modeste Bahati. Donc Zalaki légitime tango tokei na Assemblée nationale ba pesi Bahati pe Assemblée nationale té comme Bahati Zalaki sénateur Zalaki légitime au nom il y a reconnaissance, il y a un poids politique, il y a un parti politique dans le regroupement dans le FCC, il y a Modeste Bahati Lukwebo Sénat. Mais bandeko wana ba sali oya bango ba violer déjà ba engagement oyo na kati ya charte na bango oyo esengaki que ba observer ba poids politique place mabe kotaki yango wana omoni
tolobi kozwa oyo ngana kozwa oyo mais tant komi ke fo ngana zwa oyo ngai bolingi kopesa ngai yango lisusu te bokomi égoïste yango baati alobaki non to respecter oyo toyokanaki ezalaki boyete yango esali kakende ozomona donc yango alobaki na libala ezalaka tango bobalani soki mwasi akomi na ndumba otiki mwasi wana te okufa po olingi aza kitoko mwasi ya quartier ezaka ye oyo ya kitoko aleki aza te okokufa donc otiki mwasi wana basi bazali ebele obali pe mwasi mosusu yango monaka pe ba divorce PR moko ezalaka malgré bato basalaka serment ya fidélité na loyauté donc divorce esalami bati azwi nzela na ye na parti politique na ye na lingomba na ye ozomona alors lelo boza na opposition to na majorité toza na kati ya majorité parlementaire toza na kati ya opposition te toza opposé na vision ya président Tshisekedi te tozali opposé na vision bon vous appelez une opposition républicaine le rôle de Moïse Katumbi il y a une opposition républicaine vous soutenir na bino action chef de l'État mais vous êtes dans l'opposition mais bah ça la opposition rapport ligo ça la opposition ceux qui au moins pouvoir ils en place ou en ils malamu te jusque là toza ko to moni et le retourner mais la présidente bino musu bozo na bino pe bokota na bino pe musu gouvernement te mivo bokatsa na bino na opposition est-ce que bato nyonso ba soutenir chef de l'État baza na gouvernement te hein bato nyonso ba soutenir chef de l'État baza ils allaient parmi soucis majeurs na bino bazong c'est la bino ba poste na bino en tant que une grande force politique y a majorité. Je rappelle ici que le mandat du chef de l'État n'est pas un mandat d'une année. Le mandat du chef de l'État n'est pas un mandat à 2 ans, c'est un mandat à 5 ans. Donc, il est vrai que, à cause, il y a barbarie politique, à cause, il y a braquage politique, les lots modestes battent du coup, il bande à gouvernement. Mais ils ont un côté qui est mais la présidente Tshisekedi ou azali ko sala ba action ya malamu nakati ya mboka. Tozali totikalaki po to signaka na kati ya Assemblée nationale appartenance na biso na majorité parlementaire. Ça veut dire majorité parlementaire, toza ko soutenir vision à chef de l'État, toza ko soutenir vision ya gouvernement. Donc lelo ata bandeko ya FCC basali mobulo basali wana biso toza na problème na mokonzi mboka te tozali ko soutenir vision na ye tozali ko soutenir vision ya gouvernement soki to moni tant que comme ko longane na nzela o wana vision na ye opso to soutenir tant que to ko bendana mais na ngonga tozali na ye na président Tshisekedi tozo soutenir vision na ye moi na mboka Chris Mukendi to ke pena to vider ce jour na lombango tolandi na nzela batando ikiepe inene que Modeste Obati Lukwebo a saisir bongo ba cours et tribunaux pour na koluka penzi éclaircissement na likambo eza koleka na lingomba ya FDC et alliés. Moi, dans Chris Mukendi, est-ce que vous avez espéré une réponse moko satisfaisante dans la justice parce que la justice est dominée par configuration, configuration akala, ils sont dominés par Bandeko, basa proche à Joseph Kabila. Vous mettez l'Assemblée nationale, commission PSG et PCBino réponse. Et là, on a espéré la justice parce que ça garde toujours la même configuration. Et là, il y a liboso toza ko espérer nango ezali que na mutu ya mboka toza na mokonzi sika. Mutu ya ministère ezaka moto ya PPR dia Front Commun pour le Congo. Toza ko kende. Na mutu ya mboka ça veut dire chef de l'État ezali monsieur Antoine Tshisekedi, président de la République. Oyo azali ko prôner état de droit. Oyo a telemeli ba anti-valeur na mboka. Oyo a telemeli corruption na mboka. Oyo a telemeli ba manœuvre nyonso politique. Oyo ezali ko boma démocratie. Assurance liboso yango wana. Assurance ami balé ezali nini? Reconnaissance. Il y a AFDCA, il y a Modeste Obati Lukwebo, na niveau, il y a ministère, il y a intérieur. Omoni, et ça dit déjà 2 institutions. Institution président de la République, tout la confiance dans eux, institution crédible. Institution gouvernement, par les biais du ministère de l'Intérieur, à reconnaître Bisso.
Malgré que dans l'Assemblée nationale, la majorité, 350 députés nationaux à FCC. Recours Yasuka ezalaka toujours justice. Bible et lobby, la justice élève une nation. Il y a solo par les passés, justice nabiso. Toboya qui kondimaye parce que azalaki manipulé par les politiciens. Bazaki ko benda ficelle, ezaki justice o ezaki kozanga indépendance nango. Kasi lelo to monique président de la République à rendre justice ya mboka libre, paix indépendante. Donc tozako banza que décision o ekobima na justice et que la décision o ezali ya solo o ezali selon les droits o ezali ko favoriser classe politique mon côté en défaveur de l'autre. Donc eliki na biso ezali moi d'abord Chris Mukendi toza toujours avant tout changer dossier quand vous comptez vous espérez sur Félix Tshisekedi vous repoussez Joseph Kabila. Hein? C'est une manière de dire. Et pourtant, basés en coalition, ils sont en mariage. Donc, ceux qui sont en mariage, mon ami, c'est ton ami. Mon ennemi, c'est ton ennemi. Oui, vous pensez que Félix Akolinga répondre à Bino, ou je dirais ceux qui sont proches de Félix voudront vous répondre favorablement et trahir leurs alliés du Front commun pour le Congo. Tout va obéir à l'injonction à Bango. Au moins, motuna no ya motuna mo malamu na sepeli ngo makasi. Ba ennemi ya Joseph Kabila o bakendaka exil. Lelo bazapi. Bazana Congo te. O bazaki ba ennemi juré. O ba ko zonga ta Kinshasa te, ko zonga Congo te. Moïse Katumbi, les Francis Kalombo, ba prisonniers politiques. Ozomona. Ata na kati ya alliance. Motola ta chemise na e. Ozomona. Na rolata chemise o yo te po zano na alliance. O rolata o yo. Donc, coalition na bango ezali na ba lié FCC et lié cash. Donc, ne posa ko repousser Joseph Kabila, posa ko repousser pe Félix indirectement. Na peso exemple moko eza clair au contredire ngana yango te. Omoni ezate que ba ennemi ya Joseph Kabila ba komi automatiquement ba ennemi ya Félix Tshisekedi. Non. La preuve c'est que Moïse Katumbi azongi Congo, azotambola mboka mobimba, ba prisonnier politique au régime à Kabila, baza libanda na régime ya Félix Tshisekedi. Ça veut dire que il y a vision monsieur ezali imprimé na tête à mboka. Donc alliance na bango ezala ba limite nango. Ba prérogative ya chef de l'État ezali noir sur blanc na kati ya constitution. Alliance mon côté et complexe chef de l'État à Kamamboka selon constitution. Ce qui est constitution lobby que Mokondi Mboka oui qu'on ça va prisonnier mesure de grâce babima. A kobimi sabango. Ce qui constitution lobby que yenda zali arbitre, yenda zali azali garant, il y a bon fonctionnement de l'institution. Motoropexia ça la moisalité. Donc aussi longtemps que Félix Tshisekedi a rekende selon les droits, selon la constitution, alliance na bango kopexia ça la biloko wana te. C'est un gouvernement à deux têtes, FCC na cash. Non, ils ont deux têtes. Moko Ndazali Moko. Ils ont Félix Antoine Tshisekedi. Ils sont en train de co-gérer. Non, écoutez, qu'on se comprenne. Être dans une alliance ne veut pas dire que ma prérogative n'a pas eu botolinga yango te. Eza yango te. Ata nda ko libala moi ça que ne mosala chef ezala rara mobali. Ozomona. Moi c'est mobali bavana sika moko ata moi si azana salaire ko lega mobali, chef ya libala ezali mobali. Donc lelo na kati alliance wana mokondi alliance wana même si FCC bazana la majorité mais mokondi alliance wana comme on a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc c'est clair. Il y a même pas d'affaire de débat là-dessus. Donc mboko zotambola na vision o yazali ko imprimer Kabila roya website que ça la boye non Kabila azali sénateur à vie. Soki Kabila azali na la vision pour na mboka, azali na projet à kosala, il faut akende ko vanda na kiti na kati ya Sénat pour akabola makanisi ya ezali kuna. Moi na Chris Mukendi toza okende malembe to zalaki lelo na showbuzz, on a assisté au lancement des activités, il y a célébration, il y a 1 an, il y a alternance démocratique, paix pacifique au sommet de l'État. Réaction na Izanini. Réaction nanga, c'est vrai que biso nyoso tobetaki maboko
tant alternance esalami na mboka moto akoki koyina alternance azali te à moins que azala congolais te aza moto ya mabe hein? Commémoration à une année alternance pe ezali malamu mais boyebi que mboka na biso eza pe na ba difficulté ebele. Il faudrait pas que profiter na célébration il y a une année alternance pour créer une situation où il faut faire saigner les sous trésor public. Ce qui est célébrer alternance le 30 juin, jour indépendance. Combien de millions de mboka il perdre awa ou il ça que projet au toza nango le toza réalisé té. Omoni. Donc, les caniseza malamu mais ba commissaire yango té prétexte moko ou il ça que ba créer ba biloko pour justifier mbongo ebimaki boy 3 millions ebimaki 5 millions ebimaki 10 millions pour la makambo ya alternance. C'est inacceptable. Omoni biso to sepeli commémoration à une année. Bon, si tu peux le 24 janvier, le rôle la date moko férié pour nako date mon symbolique. Ce qui a marqué un président entrant et un président sortant en Afrique centrale. Non mais date symbolique, c'est vrai. Mais et comme symbolique il y a pointé le rôle il y a indépendance. Et ça na date morote na mboka o ezali importante le rôle la date na biso indépendance. Ozomona comme même alternance na niveau wana net ya niveau indépendance ezali en tout cas je pense. Et puis Congo, les lois ont besoin de fériété. Les lois Congo ont besoin de jours ouverts, de jours ouvrables pour tout travailler. Et j'ai saisi même l'occasion pour dire que tous les fériés et belé na mboka il faut elongwa. Férié les 16 mai, il y avait les 17 mai, férié les 16 3 jours mon bimba, les 4 les 4 janvier. Jour nous sommes pour sangisa yango sala mokolo moko bochango ce journée des martyrs et sili les 16 17 wana nyoso il faut ezonga ba journée ya kufungwama au Congolais ko kene mosala to luka to tombola kita ya mboka na biso tant baninga baza ko sala bino bovani na ndaku alors que mboka eza na retard ozomona donc faut tokota na trajectoire moko ya vitesse oyo ko sala ke to longa biloko pamba pamba alternance eza malamu to bete l'alternance maboko mais ko instituer yango lokola eloko moko monument na mboka et puis ça là que Congolais travaille raté je mokolo en tout cas ezali moi ndamba liboma. Tokota moi deux questions d'actualité mon mboka Chris Mukendi conseil et sécurité va examiner les lots prolongation à mandat à MONUSCO pendant que il y a un bon nombre de la population congolaise au boy penza présence à MONUSCO na mboka en tant qu'analyste politique. Moi je pense que mission à MONUSCO nakati ya Congo il faut la repenser. Il faut organiser le lenge mosusu. Je pense que le chef de l'État le baki yango temps azaki na ONU, il faut repenser yango, revoir et puis par quel mécanisme ko réduire effectif na nakati ya mboka. Donc attendant ba sangana kuna na États-Unis pour na osala yango, je pense que ba okende dans ce sens là et mboka armée na biso bandi akosala mosala nango malembe je pense que toza su penza mingi na posa ya MONUSCO na kati ya mboka te totika armée na biso sala mosala nango donc présence nango est indispensable te eza progressif hein je pense que bazui moi ngonga ebele et puis to moni esika basukeli il est maintenant temps que toza pe relève biso moko hein parce que on dirait ça relève Bissomoko, soldats Foutamara combien est-ce que soldats a pris en charge très bien est-ce que soldats bazana ba artillerie je dirais moderne pour nakoluka traquer Penza ba rebelle et Diefona parce que vous connaissez ce qui se passe dans l'est du pays il y a des gens qui meurent chaque jour donc moi écoute rolobezate parce que tant na ba réseaux sociaux tant ba correspondant ba physi ba nini on le lit souvent donc c'est déplorable est-ce que notre armée est à mesure seule il y a qu'au mener l'opération en grande envergure. Je pense que les responsables de Mboka bazali plus conscient de la situation au Kébiso. Et MONUSCO paye à Sali Bafa et Belé. Et je pense que l'objectif Nabiso est qui peut être que MONUSCO va na libéla.
Asali déjà pratiquement 20 ans dans Mboka. Na 20 ans, je crois que Basoda n'a pas formation. Il faut simplement qu'on renforce la présence militaire dans Bangambo wana. Ozomona. Et ça, quoi monsieur Mboka bazana poser la présence militaire makasité le rôle na coin ba beni. Ozomona. Baro déplacer Basoda musu baki ko vanda côté kuna pona osala musala. Ba coin o ezali na ngona problème mingité, c'est calme. Il y a des coins il y a même pas la présence de la police dans ces pays où les gens bavanda rapé kimia. Donc si gal bitumba ezali to renforcer la présence militaire à Bandeko Nabiso, il y a Soda Nabiso, to équiper la logistique au Ezali moderne, au Ezali qui va faire face à la massacre au Ezali Makuna, mais puis baton bazo qui ndoko bundana bango babundana ba machette té. Hein? Attends toujours bambuya armement tout ça, mais tant bazo les ba 4 ba maman Nabiso, ça on a ba machette. Donc ça veut dire que ba ya rappel ba armement peut y a makasité au Ezali la kuna parce que ce ba salé ba armement makasi ko laksa ba Ezali ba preuve que il y a des pays qui sont derrière bato basala musala wana. Déjà lisasi ozobeta na kwemo ba ba lisasi oyo et beti awa oyo uti Rwanda, oyo uti Uganda. Car la massacre ozobeta place wana. Donc eza ba massacre basala ba kenda rapena ba mandoki ya makasité, mais soki biso to rendre armée na biso makasi, to armée bango bien, to tchemona ba coin wana, je pense que bako silisa na ngonga moke mambo ezosala na coin wana. Moi, je suis Chris Mukendi, tout comme bon na suka, mais question sur Gezali à quoi n'importe sur l'anda qui média, on a il y a la communauté internationale voudrait de sanctions économiques contre bateau et auteurs pour soutenir terroristes comme Hezbollah, mais il y a d'aucuns qui disent que ceux qui pèsent bango sanctions économiques ça risque d'embraser encore la situation économique dans Mboka parce que toujours exemple il y a Pain Victoire, il y a pas aujourd'hui Pain Victoire na Kinshasa, c'est Pain Victoire, c'est une denrée importante oyo a pèsé également mapa na province voisine. Conception na yo ya likambo. Omoni ezate pona que moto azali fort économiquement na kati ya mboka et kaza osala makambo oyo acteur économique important pour moto azali acteur politique aza acteur économique important na mboka azo sala makambo oyo mabe abomi bato azo yiba azo sala blanchiment d'argent. Ezate po azo sala ba activité économique malamu na mboka pour recouvrir ba activité nek aza bopesa e prime hein bo sala que azala poursuivi te soki abomi moto non hein ba sanction wana je pense que ba mboka na bazali bien renseigné mboka na biso to nimaka jamais impunité to ligne impunité te hein culture il y a dans instaurer culture et sanction dans la mboka, je pense que ceux qui allaient moto ba preuve allaient avérer que aza engagé activement dans la biloko wana mais totika justice sala musala nango to repesa justice sala musala te parce économie en mboka non économie en mboka yoko ya te économie en mboka na vandi pas Pain Victoire te hein je pense to baga ya ça non, maman a ça la boulangerie artisanale basali. Est-ce que vous avez la capacité à desservir, je crois, toute la capitale, la province environnante? C'est au moins les boulangerie, les makala. Non. Les boulangerie, est-ce que vous avez la capacité? Le rôle à Pain Victoire, c'est toutes les communes qui en dépendent. S'il vous plaît, ce n'est pas parce que toutes les communes dépendent de Mapawana que ceux qui bazar au Bomabato. Ceux qui basent la activité à Mabé, il faut tout battre la bango. Pas du tout. Justice, Moussa Nango Zalarani, comme on a justice, hein, il faut la paix juste. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes millionnaire au Simbi économie nabiso que ceux qui sont congolais, vous avez mêlé dans cette activité illicite, parce que l'économie nabiso ne dépend de la yoté. Hein, ba boulangerie zali belé tout ça pe na oyabiso et ko pe ko vimbape ba yupa ke zali. Pain Victoire, donc je pense que ceux qui allaient établir que Bazam Melena Tabiloko Wana, sanction est clair qu'il faut infliger Bango Yango. Alors merci beaucoup Chris Mukendi, je rappelle que vous êtes cadre de l'FDC Allié, cher à Modeste Obati Lukobo. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Alors très chers internautes Congo Live Télévision, vous nous suivez de partout. Merci pour votre attention. Le rendez-vous est pris dans le prochain numéro.
Audio Jungle.